Voilà, to pesibino mbote mingi bande ko nyonso bozwi opportunité ya kolanda biso na émission Écho International. Boyebi bien émission Écho International ezalaka toujours présentée par les pasteurs Flamme d'Angola. Na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Tant bozoyoka Écho, ça veut dire ba nouvelle. Na portugais ba bengi yango ba novidad. Tozotambola toyoki Écho ya un pasteur Jérémy Mbengo. Nzamba za ko utiliser vraiment puissamment. Nde pasteur Flamme habite to ko fanda bongo te, il faut to kita tina terre to luka pasteur. Donc le dimanche boyebi que après ba culte ba pasteur bazalaka pasi pona kozwa bango. Mais aleka ko bima to zuiye. Donc directement na osenga na l'homme valable à fongo la plateau na yamba invité na ngai na gauche nazalina révérend pasteur Jérémy Mbengo que j'ai dit bonjour shalom. Shalom papa Flamme d'Angola. OK. Boni santé, boni kilti le kindenge nini. Oui, santé vraiment ça très bien par la grâce de Dieu, santé vraiment ça très bien, église kilti le qui très bien na Ngolu ensemble. OK, kilt eleki très bien nangolu ya Nzambe. Pasteur pesa biso combo ya église. Pe esika to sa l'émission awa, église eza wapi précisément. Combo ya église ezali parole éternelle, génération de jeunes lions. Tozwami na commune ya Kitambo, quartier Jamaïque o ba miswa ebele yango na combo ya quartier Nganda. Tozwami na avenue chrétienne numéro 12 ndesika tozali. OK, je crois adresse à l'église pasteur Aïbi déjà na copé ça yango. L'homme dédié au bandaka pasteur to limito lobela moi parcours na omuki après to kota na ba makambo mosusu. Question ezaboye au bandaka musala Nzambe ndenge nini. To lingi ofungwa mapo to kota na ba question mosusu. Merci beaucoup. Musala Nzambe na bandi yango wuta bo mwana na ngai na lekisi bo moinanga mo bimba na kosela Nzambe. Okay. Biso tozaba o balobaka Nzambe ayiba biso bolenge azwa biso bolenge na bandi kosela Nzambe na wuta bo mwana ndenge na lobi nazalaki na ministère ya chrétien, ministère du chrétien combat spirituel oyo batunyo bayibi yango na kombo ya église ya Mama Olangi nde sika na sali musala ya Nzambe na bolenge na ngai nyonso nakendai kuna 3 mwana nde nazalaki na koli kuna na makambo ya Nzambe tangu na mati université na bandi parcours nanga na université côté ya na université kokamba na université et kusala ki tangu to sisi université lokwa tuzaki na ba groupe kuna na université auto bande ko kamba ezaki groupe auto bengi na kombo ya GEC. Okay. GEC groupe des étudiants chrétiens parce na tangi na ISS nde sika to salaki groupe wana et tangu na bimi na université na parcours na ngai kusala ki na combat spirituel vraiment pas ya Mama Olangi to zalaka na ba disciple kuna ba consacrer ba pasteur te lokola ngai Nzambe bengaki ngai mingi na ministère pastoral nde na kindai kosala théologie na sisi théologie et puis na ko koma pasteur ba consacrer comme pasteur et pas ya papa oyo na adoptaki comme père spirituel na kombo ya Chris Favre na spécial mbote sika zali yende a consacré kinga comme pasteur et lelo nazo kamba église parole éternelle génération de jeunes lions oiza awa na quartier Jamaïque na lingina sala mo différence muke na parole éternelle batu mingi bayebi parole éternelle ezalaka oya la borne ngai na zana oya la borne te na za oyo vision Nzambe apesi ngai na za ko kamba ngai moko ndipo na ko sala différence na parole éternelle il y a la borne nganaza na différence tangeza le jeune lion. Pourquoi le jeune lion? Comme le jeune lion toujours yango na Bible na livre ya Genèse chapitre 49 wapesika Jacob azo sangisa bana nae azo pambola bango avant kufa et comme na tout ya Juda alobi Juda yo za jeune lion donc nde sika o ngana zo inspiration ya jeune lion. OK, merci l'homme de Dieu Nzambe apambola yo to dédié émission oyo na patriarche Vincent Makela Azolanda biso, patriarche Paul Lutete, prophète Condé de Paris, Maman Bijou Condé de Paris et sans oublier mon père spirituel apôtre Idi Amen Char Nzambe apambola yo esika oyo zalipe prophète Moïse Mongimba to dédié émission oyo et pas inabino. Voilà, lentement et sérieusement je suis avec mon invité du jour pasteur Jérémy.
question nangeza boye. Église ça dit combien de temps en Jamaïque précisément? Merci beaucoup. En Jamaïque, nazo kende déjà 7 ans depuis naza en Jamaïque. OK. Aux totalisé déjà 7 ans à Wabanda au commune Jamaïque. Vraiment, que Dieu te bénisse. Question, monsieur Ezaboui. Dans le bando comment na Jamaïque awa. Ba église pe eza ebele awa. Sikoyo ba église nini ya makasi oyo yebi. Parce que eza polémique te mais chaque question dans la réponse. Parce que ça ba église monsieur là les aller. Au pour nous coach on maintenant que onction eza wana te. Ça existe. Banda yo komi awa ba église nini oyo yo zo mona eza ya makasi église ni ba kotanga ya liboso eza makasi na Jamaïque awa na kitambo. Bon papa Dangola koloba église ya makasi ya munene église ya makasi ezate o kaka bazana mulimo centre na Zambie baza makasi mais koloba ke parmi ba église o ezana au Saint-Esprit azo sala misala na kati ya église wana. Bon vraiment wana okolimbisa nga na boye église ya mutote awa na Jamaïque na koloba ke Saint-Esprit azo sala awa na église nga na za kokamba église o eza makasi awa na Jamaïque eza église nga na zo kamba. Ok, merci. Ozamakasi, église Oyozo Kamba, vraiment, ils ont polémique, mais à l'objet de vérité, l'homme de Dieu, Ozana mi loulou, qui déjà sont, Ozana mi loulou Oyoza organisé, débité mi loulou wana. Nzambe mutu alobaki na yo ou bien parce que ba pasteur monsieur ba ça la séminaire amoni muninga sala ki séminaire yé pa binga pe na sala sikoyo nzamba alobaki na yo ou bien ba repesa o prophétie o sala mi loulou oya minene. Na comparaka na se comparaka na motote. OK. Na tia kapé libaya po te ke muninga se atie libaya. Okay. Non na za penza bongo te. Soko zwi na quartier o nga nazali na commune nga nazali soko meye ko tuna ba sala nza musu bazali sono pasteur wana azala kapenda modèle asunga kapé ba ninga na ba pasteur atiaka ba maboko soki bazana milulu. Alors milulu on azo ko organiser na benga ngona kombo ya Gogène. Na organiser kango chaque année année où eza 7e édition où naza ko organiser yango donc yango wana oyo ki basango na yango na bakwenyo surtout ya ville ya Kinshasa o ememi ya kolanda o ba Gogène yango eza nini yango wana nde milulu on organiser ka chaque année. OK, merci Milulu munene toningi toyeba na thème e ko banda quand pesa biso thème nango eza nini e ko banda pe quand. OK, ezo banda na mois o tozali ezo banda le 25, le 26, le 27 c'est ça samedi. Samedi na tika kapenza bana nzambe bao bazako bakokende weekend ou ko sukola bilamba pour na bana e classe akende to clôturer yango dimanche le 28 na pokwa na kati ya temple oyo. OK, na kati ya temple oyo yo siko thème nango eza nini pesa biso thème to ba pena thème eza nini na milulu wana. Tozako lobela thème moko ya mutuya mama eliko moko ya mutuya o nzambe atie biso na motema to kabola yango tozako lobela je corrige mon erreur pour sauver ma destinée. OK. Donc mama eliko tozo lobela yango wana. OK. Pourquoi je corrige mon erreur pour sauver afin de sauver ma destinée? Omoni ezana ba erreur mususu moto asala na vie erreur wana e détruit destinée na ye. Okay. Abosani ke soki aye epai ya nzambe na losambo nzamba zana makoki ya kosala ete abongisa erreur wana to mbeba wana ebonga soki mbeba wana ebongi nzamba kuzala makoki ya kozongisela ye destinée na ye oyo ebebaki yango toza ko lobela na kati ya Gogène ya saison oyo ya eleko oyo. Voilà, ndeko nyonso oyo za na 4 coins ya ville ya Kinshasa. Donc conférence oyo milulu oyo est international. Oza na poto yaka, oza na États-Unis yaka. Parce que nzambe akozala au rendez-vous na 3 journées wana. Et kobanda le 25 et la jeudi un certain jeudi, le 26 vendredi, samedi pausa, dimanche le 28 et kozala clôture. Voilà, l'homme de Dieu okoloba nini na bato bazana ba problème. Bato baza délaissé, bato bazomona ke basuki. Oyebisa bango nini message nini opesa bango pona milulu oyo. Baya ou be bafanda kaka.
message oyo pensa na bombeli bango eza déjà na kati ya thème munene tozolobela je corrige mon erreur afin de sauver ma destinée. Pensa na koloba na bana nzambe ba o basala ba erreur ebele na vie moto nyonso oyo akometa erreur moko na vie erreur wana destinée na ye eza kobeba aya azangate aya oyebi eza na ba erreur mususu moto asali napesa mwa exemple moko mutu moko boye ndeko moko ya mwasi akoyi kozala azwi zemi basundoli ye tata yebani te mobali atiaki ezemi wangani basundoli pa na bango alors erreur wasali wana nde ekoyi koboma destinée na ye lobi omonaki azesu na makokia kotombola mutu te mpona ya moni keno esili mais soki aye pa ya nzambe surtout soki aye na milulu oyo aye na kati ya bonzambe tolakisi ye ndenge nini akoyi korepare erreur wana mpona asauve destinée na ye moto mosusu asala erreur moko akata klasi azwi nzela ya kikuluna non aya tosambela torepare erreur oyo wana nzambe akozongisa ye na kati ya destinée na ye. Voilà, joli panzo rose, il y a Guima Base na Paris. Bon partager émission Oyo, vous allez brancher dans le 25, le 26, dans le 28. Vous allez jamais décider. Voilà, l'homme de Dieu, tu l'as dit vraiment avec beaucoup d'attention. Animation jour wana et aux alaba nani baroye mais ça orchestre église ou bien invité surprise moko azali akoya koyemba na éviter ezandenge nini boto kozala beaucoup plus na bayembi ya église bana ya église parole éternelle orchestre le jeune lion bango mutu bako agrimenter milulu wana OK bango mutu bako agrimenter milulu wana sikoyo l'homme de Dieu est-ce que milulu oyoyo obengisi bourgmestre na bino ya commune kitapa kozala napesi mbote sika papa bourgmestre na biso ya Kitambo papa Kadime siko zali milulu oyo ezali ya eza na kati ya commune na yo vraiment tikete sango oyo komela na matoi o ya ko soutenir biso o ya pe koyoka o ya pe kotala lolenge bana nzambe bazo bakobongola mitema na sima ya milulu oyo Yangonde na bengisi papa bourgmestre. Merci l'homme de Dieu Tolandio vraiment avec beaucoup d'attention. Tu dis tout koye ba père spirituel parce que au bimaka ndengwana parce que le loba pasteur belé ba père spirituel te. On a bimana ndenge na ngai tu to yebo juste père spirituel na yo muto abimisa yo na makamwa nzambe kombo na inani. OK. Nako banga penza koloba te ndenge na uti koloba nde na uti koloba kenonga na uti na combat spirituel et pa ya mama pe papa olangi lokola kuna ba konsakaka ba pasteur te na zu formation na nga nyonso na bandi ko sela nzambe kuna metangu appel pastoral eye pa na ngai nazalaki encadré et pas ya papa Bishop Christ Favre oyo azana Lubumbashi pe azana Tanzanie yende mutu azwaki ngai a consacré tant na sisi théologie na ngai ya zwaki nga a consacré ngai lokola pasteur ndi naza pasteur lelo donc ce kolobela père spirituel na koyo kolobela combat spirituel papa et maman olangi et simana kolobela Bishop Christ Favre. OK, merci to landi vraiment aux en aligné aux appelés na père spirituel aux ala penza na ba bénédiction ya malamu. L'homme de Dieu badoni ni nzamba utilisaka yo parce que chaque homme de Dieu parce que Bible dit il fait grâce à ce qu'il veut ataka asala ngolu na moto ya lingi tulito ye ba grâce nini oyo zanango o nzamba utilisaka yo ba grâce o nzambe atie kati na ngai o eza ko fonctionner na kati ya église parole éternelle ministère o nzamba pesi ngai naza pena na grâce ya parole vraiment côté liloba na te ya kango malamu côté prière na te ya kango malamu likabo mususu nzamba pesi ngai eza likabo ya prophétie vraiment nzamba fungola kanga misu côté wana soki to bandi ko sambela nzamba penza ko fungola nga misu atali singa likambu na yo pe ona lobi na yo ya solo pe na kati wana na kotsa kamaki onate na kati wana kotsa ka lokuta te ezali kabu o nzambe apesanga mais onga alingaka mingi ezali kabu ya koteya penza ko fungola biblia ko lobela bible ko lobela makambo nzambe nde ona lingaka makasi. OK, merci. Siko ba soi-disant ba prophète oyo ba salaka ba prophétie ba montage ya ba makiona oyebisa bango nini bakoba ou be batika musala nzambe vraiment na ko répondre bango na bible solo ba na apocalypse tolongola te to bakisa te
na koyeko kosela pona sala miracle na kosela nzambe makambo te bayeba ke nyonso bazosala sort nango eza quelque part eza un jour moto abenga ye aza makoki osala ese miracle atika kokosela nzambe makambo pwani kokosela nzambe makambo soki akoti na mozindo ya losambo nzambe azala makoki ya kotia likabo ya kobikisa bato kati na ye azala makoki ya kotia likabo ya bakoka batambola azala makoki ya kotia likabo ya kosambela mpona moto miso efungwami mpona nini kokosa vraiment ntango bazokontinue na molimo ya lokuta wana bayeba ke eza na sort moko ezozela bango quelque part libulu ya moto ezozela bango vraiment nga soki kopesa bango conseil na koyebisa bango bakoba na yango mais sort na bango eza quelque part. Ok, merci. Sur Nabango, Eza quelque part, l'homme dédié, nous sommes limités par le temps. Tous autres pays, 3 ou 4 minutes. On s'adresse à un thème, on exploite un mot parce que Bandeko Baolanda, on a 4 coins du monde. Parce que l'émission, au monde entier, Baolanda, on couche nyonso. Baolanda, on a une émission. Tu limites au pays, 3 ou 4 minutes, on met à exploiter thème, au mokié, na Bandeko Baolanda. Pour na Bandeko, au nyonso, bakozwa occasion ya kolanda biso na nzela ya etandoeke na nzela ya bilili na nzela ya internet réseaux sociaux vraiment tozolobela thème moko ya makasi ya motuya o tozolobela na oesika je corrige mon erreur afin de sauver ma destinée. Vous savez, il y a des erreurs que nous devons commettre dans la vie naie, erreur wana e bomi destinée naie, a bois quelle destinée naie ma belle, mais e longo na nzambe, soki oye pa nzambe, nzambe azana makoki ya kozongi sa destinée nayo, yakato luka nzambe, yakato sambela. Avec ba erreur nyonso to to sala, oye kangela biso ba porte ya lobby, oye kangela biso ba porte, oye e boma de zongi sa biso sima, e boma destinée na biso. Alors yakato sambela, yakana église parole éternelle génération de jeunes lions tozwami na commune ya Kitambo na quartier Jamaïque bamiso bengango quartier Nganda référence na biso ezakaka pont Makelele pont Oekaboli bandal na Kitambo to benga na kombo ya pont Makelele okoti na se ya pont wana opusani muke okomona école moko za mpanzi benga na kombo ya école Boyokani tozana a diagonale ya école Boyokani to sanganaka mukolo ya dimanche na ngonga ya 8h30 jusqu'à 11h30 to sanganaka mardi ezaka kilt na biso ya enseignement pe prière to sanganaka vendredi na kilt na biso to ben kilt ya combat spirituel wana kuna nde vraiment na yuti ko yebisa bino na wuti na combat spirituel na yebinde to bukaka na yebinde to panzaka na yebito tindikaka moto vraiment yaka to sambela yaka to lukanzambe na bengio na bakilti wana mi satu oyo ezali boso na yo. Voilà, merci Nassadoué, la serre divine à Losambo. La serre divine de Losambo, Wanazali, Molongani, évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Et j'ai sali mon cœur que j'aime beaucoup. Maman de Miradi, maman de Joyeuse, Joëla Flageau, que j'ai sali à passant. Lentement et sérieusement, tu as toujours dans l'homme dédié. L'homme dédié, on nous signale déjà tout comme dans Souka. Nalingi, il y a séparation, il y a émission qu'on a l'élo. Au pesa numéro, il y a contact na yo. Bat baroui ko zoyo nengeni jour nini l'homme dédié au Yambaka na église précisément. Merci beaucoup dalinga ko loba ko ndenge boloba te loba esu kate. Loba esu ke saka soki moto akufi. Alors pona ko kabwana bino Lilubananga esuka na pesi bana nyonso ya église parole éternelle mbote bisika bozali bosala misala malamu bandeko nyonso balandaka biso na libanda ya mboka na pesi bino mbote stika nzambe apambola bino. Alors ngai penza na yambaka mukolo ya samedi na ngonga ya 10h ti 13h nde bokozwa ngai pona numéro na ngai ya téléphone oyo eza na WhatsApp eza 085 85 24 970. Numéro que vous avez na appel normal est à 081 74 15 789. Bandela numéro 085 85 24 962 wana est WhatsApp. Numéro normal au ko benga ngai sans WhatsApp okozwanga na 081 74 15 789. Ok, merci l'homme dédié. Tout le monde nous en alliance. Autant qu'il peut comme madame, ah ouais, c'est un scandale. Il faut autant comme madame, autant qu'il peut comme bana et ça la bien. Naza marié, naza na mwasi ya kitoko makasi.
na bala officiellement na pamboli mwasi nanga esika zali mama berger Nasha Moota Mbengo na pesi mbote esika zali je crois que azolanda biso asala pe musala longo na ngai aza ko accompagner nga na ministère pe na lobaka ete mwasi na ngai azaka na option koleka ngai soki abandi koyemba bandi koteya vraiment ezalaka makasi mingi na pesi bana na biso nyonso mbote nzambe apambola bango. Ok, ba dédicace Cécilie. To pesi nzambe lokumu pona émission oyo leki malamu. Ok, merci. Na micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tout à l'heure, na évangéliste Cédric Maquet, l'homme valable. Na Pessi Mbotena, joli panzo rose, ya Guima Base, na Paris. Na Pessi Mbotena, maître Jules Consolata, maître Idi Amin, maître Daniel Tumba, maître Cambes, que j'ai sali à passant, héritier Kassongo, na Pessi Mbotena Despimbimba, na Azimutale, na Pessi Mbotena Boss Didier Simizi, les Lions, na Bruxelles, bon partager émission Oyo. Na Pessi Mbotena Boss Timothée Mounongo, bon partager toujours émission Oyo. Et j'ai sali les bébés Miradi, les bébés de Papa Flamme. J'ai salué aussi bébé joyeuse Kokekumba. Que Dieu te bénisse là où tu es. Na pesi mbote na bana nyonso ya vallée de Bereka, bana nyonso ya les rochers sali, na pesi mbote na MM Maurice Business, et je salue Vincent Kouké, la fille à question, honorable Alain Kouké Chao.